matondo mingi bandeko balandi tindika na ebete bozala ka ebele pamba bitenga wa bino Ange Kashila na mesala bongo ko pesa bino basango na bosolo ndenge na lubaka bosolo ndezambuka na biso tindika to bakabe bosolo lokuteza ka ya biso te ya na yango na basango to mesala ko pesa bino basango ya mboka to pesa ka bino ya solo na lukela ki bino mende pamba te mokili ningani mokili penza ningani Afrique ezwana no président ya boete Congo pezwa président ya boete en tout cas Fachi Beton azo ziki sabe ko zikisa tozana mende na biso awa mende na biso fo afungulela biso mais ezapene loro moko pe photo loba nde toloba kaka PPI biso to yaka pona ko accompagner na ba ministre na président na biso na libulu te soki moi mbilinga to moi message ya koloba to nga koloba ngo poto sala ki jale lote musala na biso ezaka be ko pesa basango ya solo pona ko bongisa ite nkita na biso pe mata mwana mboka papika mwasi mende na biso mbote na yo. Mbote, merci Ange. Mbote pena balandinyon so badota la tindika ya lelo. Na ebike boko sepela. Bobenga na bana po boyoka matière ezobimawa. Mama elelo eyindi tanka nde na lobaka ite bosolo bobenga na zwa partager baninga pe bayoka partager pamba te ya solo ka ndenge ezalaka awa soki na kosi bofunda biso to samba banani bakosaka pe banani balaka bosolo mwana mboka papika mwasi to banana mokie nanu to pemisa na mitu na mwa réflexion mokie na likambo etali mama ye Fachi penza zui Congo o ezalaki na cheve Fachi azotonga ngo ko banda mabele abani na fondation Tilikolo tomoni Eteni Longoto docteur oza ya santé ministre auti ko sala inauguration ya nini ya Ngaliema tomoni Ngaliema comme le rôle poto mais mama ye bobandeko ba ko lelandeko ban pédiatrie ya mama ye mo soko kena na mwana na hôpital na l'hôpital wa mikia wa pona ko nyata ta makolongulu e sala ko banga okobanga ba microbe okobanga me bandeko ba ko lala na seto éviter mama ye est-ce que peut de kotola kota likambo na ngo est-ce que éviter ezalaka pe ezalaka te mwana mboka docteur Eteni Longondo son excellence ministre ya Saoudi ministre de la santé à salaki état des lieux tant à continuer à pouvoir c'est ministre et pas le chef de l'état à salaki état des lieux ça qui va descendre na ba hôpital minini à Kinshasa malgré si on n'était pas ce qu'ils a belé mais entre autres à salaki peut descendre na clinique Ngaliema à clinique peut na hôpital général il y a référence donc ancien ex Mama Yemo c'est vrai à monaki tout monaki réalité terrain dans mobulu biloko ya kobeba ils ont un programme ils ont un programme mo konzia Saoudi akoma kuna mais ndenge bika ma pédiatrie qui est tout droit au but ma pédiatrie Mama Yemo c'est vrai ils allaient à l'état mais Mama Yemo baza pe na gérant commission mo medakawana ya gestion ya Mama Yemo hôpital wana parce que ce que na Mama Yemo malgré à l'état mais bazwa ka traitement ya ofelete ba futakati kutu tonga bombe koma bombe to tonga pesa moi eloko boyena boy ba facture ba ni bi makati mais ce qui bako gérer pe mbongo wana bien ba sali pe ba s'organiser au chef de l'état le Bénin audit elinge bana bako auditer ba entreprise publique nyonso oyo l'état penza atalaka c'est-à-dire bobongama mingi bako kangama mingi bako samba yo ozali médecin ozali pédiatre omoni ke bana baye ebele bambeto esili mais transférer bango na Kalembelembe transférer bango na Ngaliema pe comment payer l'état benga docteur Congo Roger médecin directeur ya clinique Ngaliema yebi ça na juba ka awa komi débordé bana baye ebele place ezate croyez-vous que docteur Congo ya clinique Ngaliema a refusé bana wana bakoza bango batie bango na clinique Ngaliema pe clinique Ngaliema mingi babanga ka o mbongo bona boy mais aller là-bas na Ngaliema soko komi ata oza koka ata oza pauvre bako soigner yo d'abord ba respecter ba principe wana la déontologie médicale bako yamba yo ba traiter yo nanu okomona mo motuya mais malembe kufuta yango mende ko boko ba mo motuya bo biete comme déjà l'état ko l'état bo tia motuya na misoloni bato ba kolela na pasité non omoni oyo luseli ya qualité et ça la rappelle moi parce que mon il faut que ça la propriété ba dra ya bien et tout ça et ça la rappelle moi la santé n'a pas de prix hein ndenge balobaka alors bato musuba linga ba kene pe kuna mais bato belé ngana na kene pe na Ngaliema na sala presque un mois na Ngaliema avant que tout ça baza kuna parce que avant kutu papa langa fonctionnaire mais tout ça qui kuna yango to senga chef de l'état zong sa système ya ba carte et endroit au lieu de fonctionnaire il y a l'état sur reconnaître ma clinique Ngaliema wana
déjà kufuta à moitié prix l'état pas pesio moi par naie comme ça pour bénéficier na yango bana oyo bazana ba problème kuna ba minganga o bazana ba problème kuna na mama yemo e benga ba centre mususu expliquer kana yo na ba centre mususu comme ça ba o transférer bana wana kuna bazo ba soins appropriés et non bozuka bana wana bozui bango na nko bazalaka bakomozana na mabele eza kutokozwa ta bana te mais na bisi yo kotala bambeto eza te mabende tikali ya pamba mama pe atandi liputa soki aina bato na bato bakofanda na se ba kotala garde malade bafandi penza na se okiti na mwa escalier ba image bokomona eza ya telefone eza kitoko te mais lokola moto alingaka na place ya kopanzango na tina te fo kolakisa baye oyo bakoki kosala mosala nango na place ya kofinga pamba te faci alokoti Congo ebandeki deja kozinde kochola faci akangi yango azongisi yango na kati ya mokili mpona kobongisa me tomoni eloko ya boye fo mpe kotia mama emozi eloko moko ya monene fo kobanda mpe nango pamba te bato mingi batikala na likantite o mayele bayebi ete kuna makambo nyonso esalamaka me kotala place yango bakotraite bato bazosuba na escalier kaka na place oyo bakosuba wana bato bazolala na kati sola masuba baye kotraite to baye kobakisa maladi mwana mboka yo ozaka pembeni na dokotolo nayebi ete dokotolo akosala nyonso mbala moko te ye nde napesi mpenza longo nya pamba te akosala mosala ndenge faci akosenga en tout cas ozaka pembeni na ye nabengaki yo mpenza mpona yo loba ya yoka bango bayokaka le peuple d'abord eloko moko bakisi wana esalinga pasi naolinga mpe na bana mwa baémission moko ya ndenge wana olobi bato baza kosuba bato yango certainement bagarde malade ekoma mpe nzela bato badusulaka wana na mama yemo wana ekomi likambo ya changement de mentalité Congo nayebisa bino bandeko bozotala biso eza pasi soki olingi obela liboma komata chef de quartier na Congo obelaka liboma comment expliquer moto azoteka Thomson moko atumbi bien atie baépice afiniki Thomson na ye mosusu atumbi bien te baépice kuta malonga te me aexpose yango na banzinzi baza komatela baza kosala kasumbalesa na bathomson wana botala sikoyo na pokwa moto ateki mingi nani oyo aexpose Thomson oyo banzinzi bamateli nde yango ekosila oyo atie sachet abomi batie na mwa bokal mo batie propre bato bakosomba te sikoyo biso moko toza komiboma osombi oyo pena expose bapoussière banini okosala wenze leta asali wenze atie wenze me keno na wenze omona bamani nyonso bateka na wenze babimiri banda donc bazoteka pena donc chaussée tobengaka prince donc prince pena yango oyo ye atoteka awa na bamituka na biso bachauffeur komomela biloko bakwiti frein kosimba bien te baye babomi yo siko toteka wana donc alingi kotika ta bapiéton baleka te ye aye koteka nde na prince ndenge azotekela bapneu c'est ça bacongolais ata obongisa tomona ozoba babongisa ti docteur eteni mpe ata ye atie bambeto eza droit na ye ekoma eza devoir na ye akoya kotisa bambeto wana mais biso mo mpe tobatela yango yo oyebi teke fo kee na toilette yo ozosuba na baescalier estce que wana ekomi so likambo ya docteur eteni na yango eloko liboso boyeba ke balobi kuna batoilette eza te kuna batoilette ezaka ya kosala misolo moto asali mwa toilette na asali mpe compagnie ne avoleka opesi mwa 10 fois nakosenga autorisation na ministre ngai na promettre bino bapesa ngai autorisation tokena Karine Ivili tobeta tour na mama yemo tosala vrai état des lieux ministre amona ngo en image pour mon temps ministre akitaka wana ko bazola ba gidaka toke boye toke ba kote na babombi émission oyo to pesa lien na ministre atala yango et puis na ko yebisa ministre que apesa biso autorisation tout ordre de mission to kende ko filmer mama yemo comme ça ministre moko amona siko vrai état des lieux ya mama yemo merci namoni na bakelo ko moko bayeba ke budget budget nanu batindi ba pourcentage na ministère de la santé te c'est-à-dire oyo ministre do sale la mikolo oyo ezana oyo akuti na ministère ya santé na moi quelque aide déjà koya boyebi ka ba ministre na biso soki mutu akei asala kanini apikoli abwaki donc azako bunda nanu ba pesier ba fait de fonctionnement te
même biso dans un cabinet non tu installer biso tu vas faire l'installation non tout de suite parce que nanu budget est ni mon na ministère était ça à 3 mois donc vous allez tranquille total moyen nini avec la complicité et moko son excellence ministre était ni longo de ministre Saoudi mais l'homme à la Bakos certainement il a les soucis ya kosala makama malamu mais sans peu biloko mo bulu mais bango mo pe na mama yemu na ndambo bazanango balakisa bonne volonté. Ah, mwana mboka ekosala pasi pamba te volonté ezalaka nango te. Ah, bato balingaka be fimbo na nsima mpo mosala ekende liboso soki fimbo eza te mosala ekokende te ezosala pasi toleka na mwa lombango pamba te faci beton ke kotambola tomoni toyoki tomoni pe beton baye koyamba ye epa pape nanu esalama te ole papa zela beton aya me ye ake kozwa beton aya na ye nayebi te faci beton aye na nini pe ndeko eloko mpe ebangisinga tata Mokambekolo alinga panza coalition oto nini toyoki kuna biba beti nde biloko makasi kuna toyebi te mwana mboka yo za mende lobela biso mambi nini oyo tata Mokambekolo alobi na libanda. Bon oya papa alakisika ambongo ke yende mokonzi ya église catholique po kuna mbongo alobi balkanisation kuna papa alobi yonde oyo nzambe banaye kozela po Congo bonga. Oh. Voilà. Donc le message est clair. Soko yoki makambo yo papa lobby, c'est presque yango papa Simon Kimbango lobby. Ezo kinenzela moko. Donc photo ke banango. Nanya sopani. Non ambongo yaki mama balkanisation, ya comment na ba esprit na ye na ba frère Martin. Partenaire à la muka. Bon, il y a comment la porte-parole ya MLC. Hein? Pona Bemba a se retrouver abenda moi eloko parce que bazana course c'était malgré pe Bemba on a course do kende na butu kuna pa bato FCC so ka négocier nini na ebité voilà donc makambu ya papa mokonzi ya église catholique ya monde entier assez à lobby déjà donc kuna kuti y a pas match alors makambu mususu mokonzi ya lobby babiki rouge et tout ça wana na ebika lobeleka pona remaniement bato ba comprendre te ils ont un déboulonnement té ezali lobi pelo ko pe bangisi bandeko lobi bandeko ya assemblée nationale basali mbula mobimba ba vota ta loi moko te bango ba kotinda ye a dissoudre parlement mona mboka comment ça moi bobangi te soka comme na likanisi. Mais quelle est la mission des députés? Mais à rappeler bango à l'ordre biso nde peuple to pesa bango mandat to biso to kende biso na parler du peuple et to la muke e ko bukana to pesi bango mandat to bisi bango bo kende ko représenter biso. Mais quelle est la mission des députés? Oto tuna mituna na politologue na sila comme na G3 na par déjà TFC na ngai. Donc boye ba déjà ki o politologue en dehors ya makambo communication tidika machin et tout. Nazali Mouto dans tanga boni comment organiser un pays pour l'intérêt général. Mission il y a ba député ezali ko légiférer ba loi. C'est-à-dire qu'on voter ba loi. Ba loi est intérêt ya peuple. Et puis qu'on contrôle l'exécutif. Mais ceux qui chef de l'état d'hôtel la bana ba bandi ba voter ta loi mon côté mais il faut abeta bango c'était. Faut gogola bango parce que yene mo continue bango. C'est lui qui engage le pays. Ce qui peuple la loi a bien dans l'intérêt de la population, il faut mettre beaucoup pour chef de l'État, il n'est pas dans pour le peuple. Bango pas dans pour le peuple. Mais ce qui bango ça là il côté. Ba voter loi té si ko boye bisanga ba kesa. Parce que il a ébiso yango wana. Nga ça la science politique. Moussala ya ba député zali c'est légiférer des lois ou voter des lois ou créer des lois pour l'intérêt général et puis pour contrôler l'exécutif. C'est ça ou le gouvernement, si vous voulez. Mission de mais ce qui va mais chef de l'État, c'est lui, la sentinelle. Il y a RDC. Il y a Kenge la Mboka. Alors, mais à Monique Kuna, député, Mazuna Mazou, Makena Makelele. Ce qu'on va dire, que chef de l'État dans le projet à dissoudre le Parlement. Bobanga tenabi yango ngo banga mikolo le 24 je vais commenter akufa kaka ka fwa wunu mbasikula on ki Kongo fwa wunu mbasikula donc kufa lelo lobeleki musika azana ye na esprit wana te ya ko dissoudre le parlement mais ba parlementaire ba continue pas dissoudre le parlement parce que ba salarié
Comment vous êtes là pour légiférer les lois? Vous devez légiférer la loi mon côté. C'est-à-dire que ça va, injustice exacte, mais pourtant il y a des problèmes. Mais vous êtes là pour ça. Mais tant que vous êtes la loi mon côté, ce que vous savez. Batiyo, ah, na tindika, ça la ba émission. Banda au côté, ça la émission mon côté. Quand la chaîne refait qui soit pas au CPLA, yo tant que dans qui, avant de gagner. Mutuna yo tindika o tekuna, ezo nimba. Mais c'est ça, Fachi. Allo binini, ezo nimba, wapi, na parlement. Siko mikolo na mono ye mwa moto. Il faut bien ngasus. C'est que ça va. Donc bango peut pas légiférer ba loi, Fachi ko tika bango tranquille. Pourtant no mingi biano kitoko en tout cas to moni makambo ko kende vraiment kitoko to luka kamboke za la show mboke bouja kamboka fo sala en tout cas bandeko o ba vota ka bino mo bozo mona ba ebisa bino te ba député to vota ki ba kela la pongi to bité ba laleli nini ba laleli maki to ba laleli nini wa mutuna nga na tuni bino pe botuna nga mwana mboka to ko kende na mwa lombango pamba te Fachi Beton to ki ba lobi ete azui ba Rwandais alati bango apesi bango drapeau na biso alati bango ba sukutu ya biso alati bango biloko na biso na ebité asali coalition susu na ba Rwandais to ndenge nini mwana mboka pona manga ba Mulenge yango wana bon masolongo ne yango to sola na biso cher internautes dossier oyo ya ba Rwandais ou ya ba Mulenge to lo baka ba Mulenge d'abord dossier ya ba Mulenge ezali dossier moko dossier ya ba Mulenge chef de l'État alobi na ye eloko te asali na ye eloko te a rappeler kaka bat parce qu'il va nous poser ba question directe il a zo répondre chef de l'État a violé constitution parce que ye makasi na ye depuis akota na violé constitution te makambo ba Mulenge to betata mo histoire ezalaki mokolo moko na village Mulenge eza na Congo central mokolo ya village wana ezali Ngomba montagne eza na este oyo azalaki lokola chef oyo bakolo mboka bakototone batiaki lokola mokonzi ezalaki Koko Mulenge azwaki komo ya village Mulenge azalaki mwa mokuse lokola pikime mais mokonzi Barwande parce que ba Mulenge na okoma wana baza ba Rwandais bayaki koluka musala parce que bango bazaka mingi na makambo ya bilanga na kobokola bango bayaka na village Mulenge koluka misala main d'œuvre Koko Mulenge koko na biso azwaka bango pe na musala bazaki ba bon travailleur kosala bilanga kobokola biloko kosukola bangombe tout ça mais au fur et à mesure baza ko wumela bakotaka avant le 30 juin 1960 bakotaka la bako banda kala basala kamisala tout ça babani pe ko bala tout le monde ba jeune fille babani ko bala babani ko bota tout ça ba ilaka la bango musala alors lelo yo bakomi ebele boki ba guerre komi bakomi ko wela na retourna na sabino pourquoi bakomi ko wela mama kelelo ewuti wapi ezaka ka Mulenge te oyo bakota avant 1960 il y a également les bazombo bakota pe awa Mulenge bayaka musala ti lelo yo ekomi ba problème bakomi ba Congolais ndengeni ce n'est pas Fachi comme si ba Congolais constitution ya mboka mutelo ba deja ndenge wana ke ba oyo nyonso bazalaka awa na Congo azali Congolais wana za ko interpréter azali Congolais oyo bakoko na ye bakotaka avant de indépendance c'est-à-dire ceux qui bakoko na bakotaka déjà awa avant indépendance oza Congolais na France balobaka nini ata obotami likolo soki mwasi aboti na likolo na espace aérien ya France mwana wana automatiquement aza français on appelle dali constitution na bango awa tolobaka Vandam américain wana Vandam babengaki Congo abotama na Lubumbashi il est congolais ba Congolais ba boy tango Fachi alobaki ndenge wana ke ba Mulenge baza ba Congolais bongo Fachi ta komisa ba Congolais constitution
Même à l'époque de Mobutu, depuis Maréchal, Mobutu reconnaîtra Bango officiellement dans un document. Nous avons WhatsApp, document. Babet tango pa Mike Luzola dio ba mona yango bamba ka banyamulengo banda osinga mwa ndambo parti ko ma bango banda osinga na likantini pe facha lobini ni pe akati likambo bango boni na wana nakopesa idée nakopesa idée parce que omoni bazombo baza ebele awa bo excusez nga nakotanga ta bakoma mo et déranger batouté ba vieux Jossar ba vieux Jossar ba Juna Mumbafu ba un musicien angolais sous la carte Samangwana mais Samangwana soit qui en Angola il est chez lui soit il na Congolais na robeta Samangwana c'est le monde congolais té ozomona bazana bango ebele mais les problèmes ezani na bazombo bazaki to ba ye awa na ba forcer na ngo na kana vanda ki na delvo wana bazombo ebele ba comme la carte électeur ba comment peut voter ba musu ba voter pe frère Barté ba musu voter pe Fachi tout ça bien na bango biso moko pe ba congolais na Angola comme ba ba wa benga billet ba angolais mais problème ezanini avec des angolais ayaki na ye awa kimine guerre avanda akoma na pe congolais pour ba kokone ba yaka avant 1960 Moment où tu as un ngouba, tu as foutu là-bas na chic, pour mes athées. Mais avec des nyamuleng, c'est-à-dire, bango ba mesana, ba espace. Il faut à la bilanga, comme on va ba éleveur, ba cultivateur. Ba espace ba lango besoin pour musala na bango mingi bilanga, na ko boko la bangombe. Yango zoyo kasango na Congo central, ba Rwandais ba sombi mabele ebele. Na kasangulu ba place za société. Na mbanzango kolobate na kisantu kolobate balula mabele botala na bakonzi mususu bazalaki na deuxième république awo botala ko bona batala ba voisin muzuri balinga mabele parce que ndenge na bango balingi ba espace ba bokola bangombe basala bilanga c'est ça problème na bango yango na siko baye bana mboka bazali pe ba mai ba mabele ko moi pasi kuna balingi bazwa mabele nde ebele donc le kosonde ya mabele ya ko créer bango ba guerre mais kozwa RDC ko annexé na Rwanda on a dossier mususu ça n'a rien à voir na problème pena ya banyamulenge bango bazolu kanga espace pour basala ka bilanga bacha bangombe bon ceux qui ba annexé neti minemwe wana par exemple au ba côté baza ebele banyamulenge ba annexé ngo na Rwanda siko bakwemba nani bakwemba Rwandais mais bango bazati ba congolais Ruberwa aza munyamulenge mais yalo bakaza congolais est-ce que vous pensez vraiment que Ruberwa est à l'aise à aller en Rwanda il vit mieux au Congo à se placer dans na awa si vous pas annexé na Rwanda donc bakwemba Rwandais bakekuna c'est fini moi je ne pense pas ba lingi ne ko vanda awa. Mais dossier, oh, il a dit dossier, il y a annexé Congo Kuna, et là, projet, bah, Mindele, et Banda Kala. Notre émission, mon quoi, professeur Samba Kaputo. Tant que qui directeur, il y a cabinet, il y a Yerodia. Batinda Kaye dans les États-Unis en mission officielle. Après, on a un professeur Moko dans les États-Unis. Voilà. Donc, professeur Samba Kaputo, à côté du bureau, il y a un professeur américain. N'est-ce qu'il y a devant les bouilles? N'a pas un tableau. Atali boy carte ya Congo morcelé na nga ko sakanati atuni professeur wana oni nazomona abino dali projet ba Mindele enfin projet na biso ba américain donc ba grande puissance to morcelé mboko na bino mais abi ekosimba te si vous êtes unis so boza ini bokangani et simba te mais balkanisation c'est rata tango musée akotaka ezalaki projet pe ya ba Rwandais les Tutsi va récupérer parti wana parce que c'était par peur que le cas va batusi kuna bitumeza la kaka batusi na ba utu que ceux qui un jour ba utu bazongi na pouvoir parce que on a appris que moi na moko ya Biarimana akoma colonel na Russie il semble que bazako se préparer en conséquence pour ba kozongi na pouvoir na bango papa na banga kufaka a Biarimana il semble que ba utu mususu bazana au Burundi bazako se préparer en conséquence ba récupérer pouvoir na bango. Alors, si on va récupérer le pouvoir na bango, ba tout si va okende wap. Ndé ba laki na idée
bakima na Congo espace comme espace na bango pour vivre à l'aise. Voilà. Mais si déjà parce que déjà mai moko te akondima ako comme esclave ya Rwandais. Eko simba te ba mai wana simba kasa bango bandaka ba bundaka ti lelo ba protéger ka mabele wana pe ko kendaka te. Alors ce que vous allez Munyamulenge, c'est-à-dire le quoi bokotaka avant indépendance. Nani constitution na biso et reconnaître les bino comme les Congolais. Mais gardez votre silence. Bon vanda tranquille. Le quoi bazomo vanda tranquille. Ba djuna mumbafu les autres. Ba mère on bateki banguba la plupart bazomo basala babar. Babar wana etangisi bana na bango ba musu batindi bana na poto bana babali mais bazela mabele te. Mais pourquoi seulement vous les Nyamulenge bozo wela mabele pour bango mango bozo ngo combien? Bozo la tranquille. Mais le chef de l'État maintenant doit sécuriser les frontières. Parce que c'est parmi ses devoirs à protéger l'intégrité territoriale. Ce qui va coûter mille bâti, ce qui va coûter ma base bâti. Et notre frontière mobile donc, au outil na yo, koto yo, au meli moi bière, ok na yo, au sale kasumbale sa na Congo, au zongi na on a pourquoi. Mais c'est-à-dire payant aux anines. Payant aux anines Congo. Donc Rwanda koti ndenga lingi azongi ndenga lingi mais ko kota ya baba Nyamulenge awa wana lo bayango te e bandaki d'abord na implantation la transplantation voulais-je dire bitumba ya ba tout na ba ute bandaka mwa kala ba belge tant que ba colon pour ba belge ba récupérer ki Rwanda na Burundi après parce que dans la qui colonie allemande après la première guerre mondiale ba pesa ki punition en Allemagne. Ba botolé ba colonie wana ba pesa wana ba belge histoire hein c'est ça l'histoire alors ba belge ta ba mona ki bitumbana ba tuti na ba utu ba longoli quelques rwandais quelques tutsi ba yeko cha bango na RDC ozomona ba yakina bango pe ne bandeli ba yakina bango pe calme deuxième problème ba rwandais ezali na ba réfugiés tango mobule bimisu na Rwanda ba utu na ba tutsi après liwaya biarimana ba katisi frontière ba botala ba vidéo ba ko négocier ba mire ba boyaki mais ba ki teme belé MONUSCO tout ça ONU à intervenir ba fongoli frontière ba ko taki. Troisième vague ezali ba individu l'intégration bazo kota bango moko mutuna mutana ba raison na ye aya kutu ba ngone ba Rwanda mais mutuna makanisi na ye yango wana fachi so ko cha mir na est parce que yango do poser ba problème achaka kamir lokola lingio bic rouge mutu moka lobi balaka bic rouge ba stylo rouge mais chef de l'état na communiquer na ba congolais et bon marque bic ezalaka te ya couleur rouge ezalaka te mutu moka comme na Facebook on dit pas bic pour moi ba congolais na corriger complexe somo on dirait français ngo ya yebi ko le Félix na même toi combien on dit pas bic rouge on dit stylo rouge mais est-ce que la marque bic existe ou pas? Marque bic na couleur rouge existe ou pas? C'est quoi il y a comme professeur Afati? Mwana mboka muke toko kende penza na suka na toko sukisa na banza na milieu ko ya le 24 tata mokambe ko loko ko kisambula moko. Tomona mbula moko tata bioko la kibiso sur 100% en tout cas 80% ici ko kisami ke la si banzela en tout cas kimia penza ekomi komona na Congo moi maloba par rapport ya activité to milieu ko ya le 24. Et là ko ezana noté bana mai. Ngana so na bino. Toyebi ba impressionniste ba récupérateur o bazanga raté ba finga ki fachi lobit finga ki fachi ba bozo ba porter parole kuna na FC7 ba musu ba ki ba pire petit ba ta FCC ya makasi ba mela bomba malette lelo bo sangana ngo ba porter parole ya Félix sia autre ça c'est événement na palais du peuple qui na stade des martyrs bisonde boyena boye fachi face au Kinois après ça ba Kinois après ça ba Congolais. Et là, on est dans nous té, dans nous confirmer té, là on a Fachi face au Kinois. Et ça nous té, donc ndeko wana koluka ko yebisa ndeko zak la bimisi penda makasi na epe bonya na epe na ko la kisata ta mokambe ko lete bato balingi ye yo komi déjà ko boyango. Té ngana ebi muto organiser ngoté.
Zande ko Zakari baba souhaité ou bien té. Ngana yebi makambo wana te. Soki yo tangi koma mutu ngana tangi koma mutu te. Na bi ba organisateur. O ba finga pe fachi. Ba finga fachi ti. Finga fachi. Toza ba vidéo eza. Mais fachi da pe tata ba to baso ay ou bien té mon amboko bibi aza tata ba congolais nyonso. Ya wana bi ba récupérateur, ba profiter bazanga te ba opportuniste. Partout ce qu'a fait les ali bazala ba dame. Ba benda kaka. Te mutu osala bango publicité. Mutu moka ya parler pe bango tout botaka la communicateur na tout. Bato munoko moko. Bango tout. Bango tout o basi ba sélectionner wana. Soto lo bitaka bazwa biso te ngana ngana na ministère. Na mwa muke na ngai c'est bon. Donc bunila ka pe fachi na intérêt te. To banda IDPS yango bandanga na kota parce que IDPS yango la train. Mutu dans la gare na ya côté là. Oh bangala bana IDPS banaka. Yé pas côté na gare na yé pas côté na porte. Ya côté na IDPS te bato lo bala côté na IDPS te. Ba côté na mburiema. Côté kana makani. Ba côté na mburiema makamese komi déjà la mesa. Mbongwe ye na tanga pasa bagage ba kota kite. Ba keneki kuna e côté makamezala ka kota bangombe. Bana kuna kota bangombe ti. Ba le bangombe batondi bati. Sikoyo ba moni ngombe mobulu ba misiki bato basi batimela ki ngombe ba kima. Ba sauté. On a lobaka mukolo ngoke boy na boy a changé. Un temps, oh non, sikoyo, to bundela ba porter parole malom bazate, ba ko bundela fati. Est-ce que fati fuka bat ba lobela ye? Ba evre na ipe ko lobati. Ba evre na ka loba. Ah, ado sala bota malem. Kana yo lo filma ka wana. Batu batala kayo. Kaka oyo Karine fila sala. Batu batala kaye. Boza ebe na pepe ka ndam wana bosala batu batala kabino. Oh. Exemple. Fachi a tongé le côté. A fouti batouté. Bon, yo communicateur, tu vas communiquer quoi? Tu vas inventer l'information. Oh, Boniko. Fachi sera sali bidimbu na yeba vrai bidimbu. Et comme on a na kaka, que non? A sali boye. So, bo film ka banzela, banini. Vous croyez que batu na batala kate? Les gens regardent. Siko hier oya koloba nini to bango oya koloba nini ya sika koleka ba evre mu facha kosala to combattre bango te to na besoin bato basala ebele mais on a ba impressionniste ba oh président et fachi face au quinois oh bango bato ba na quinois ba quinois batamboka basi batonde bele kutwa ba ye bele e ko salama te soki ko salama facha oya kunati Toto le botondi mwana mboka na banza malobe sili pamba te to komi penza na suka eske oza na mambia websa bande ko ba kolanda biso to komi penza na suka nalinga bino tro Bostoni Félix Tshisekedi son excellence Antoine Chilombo mwana ya mama Marthe o azana miso ko mona banganga nzambe basi balobi Papa wa Roma a lobby, Papa Simon Kimbangu a lobby. Je crois que c'est tout. Ba pasteur musu comme ba porte-parole, comme ba politicien. Té. Oso lo baki déjà que tonga munoko yo sholo yo. Suka ngata wana ti. Soit ça la petite sali. Prenons ba chronique musicale. Mais to koti ba chic. To sali presque on de quoi Eliezer a salaki. Ngana yebisa Eliezer ngabi vieux. Yebisa vieux. Donc, ce qui vous en a compte, nous c'est rendre justice. Tout ça, n'est-ce que Eliezer. Tout d'abord, jour en jour, il y a histoire, il y a calamité. Jour, nani, j'ai compris le Salaka, à Salaka pont, et tiens, tu sais que. Après, tu connais un andakou, moi, bani, n'est-ce que Eliezer. Ah, vieux, ça va, na sepeli, ndenge, na mona y peine. Aussi la science politique. Au moins écritoire, malheureusement l'écritoire des arassustés. C'est que pour écritoire à talinga des fois. N'est-ce pas comprendre que avec mon écritoire au yayo tiki na ipen. Yango ngana ko vanda pour ça la science politique. Bobé ta machine. Bon mon que depuis à salaka pont ça fait 3 ans. Ça tombe juste 3 ans comme la 3e graduée on a préparé TFC nanga. Donc malgré le ministère, mais on doit continuer chic. Pour nous préparer pour CV nanga ba connaissance makamutu parce que ba ministre na bango la peine bateau ba outiller ba aider vraiment qualitativement voilà donc bondi ma fachi mais bato bandi misabino fachi na makasité pour o ngana lobaka da o esalami ete na ko loba no fachi danger na boye ba na kinidi te
oya kosala yango to kolakisa bino oya kosala te et vous allez passer to lakisa bino bolo bateke na bino ne ba grand suka na ba communicateur boye bisa batu likambo batu ba monite ti botika fachi asala musala na ye malembe so boko ya pe na malembe n'esprit ya bien mais bocha ye poa aza mwana Congo ya solo ya centre aza munyamulenge te ki auta kina boya yaki po biso tuto yaki ngape na yati to saka pe makele te po ngape biso tuta na Angola so bantando tuta na Angola tribune tandu ezala kate na Congo na kobeta no histoire moko mususu totondi obotondi pamba te tokomi na suka ya manaka na biso ya mokolo lelo ezaki penza mambi matali penza Congo pamba te biso nde toza balobeli minduki na biso takabe maloba soki tolobi te Congo yango pe kozala kaka nungu foka toloba pamba te biso tobundaka be na maloba na pesi matondo mingi na bazalisi ya chaîne Rifin Kisombe na Papi Keli en tout cas na pesi bino matondo mingi pamba te boko sala ete basangwa boye et comme partout libanda bozwa mito na kati ya mboka na pesi pe matondo mingi na moto azaki sima caméra Junior Mbui pe oza pe mer ko assister biso Ivil Karine to pesi bino matondo mingi to kutani mbala sima.